Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Nzoka attaché de presse à Bela aza de chauve-souris. Il y avait un chauve-souris. Azara souda. Azara souda partenance te. Les bisimi de Bakabo eza sombo. Donc à compas gauloise parce que ba warrior ba reconnaître sous te kazaka warrior. Ba si ba sansa. Finalement oza wapi mama, oza wapi. Po yo kaka osatake na Denea yo kaka Liza la queen aza mutu na bino ba warrior ifalaka kotolo atubiye ikama concert awera nzambe na otiela bino ba video bolanda yo lemere na le nord apesinga mawe na kota bato ya théâtre ozaka na position te po mu place bafutela ko mbongo olobelaka kuna tolobelaka asila oza chauve-souris na théâtre oyesu na makambo ya musique ozalaki na famille na omo bawario yango wana kuna bauti kosanza kuna basi basanza okala moluka kosa kushe mama eza koyinda naotiela bino na kongoli ba video concert ya wera nazo expliquer nous pour comprendre avant la tirer ba vidéo parce que non le bavement moulaït ba vidéo des belé il faut moni na vie faut usar na position sous en position de ceux qui ont dans la position on est typique de ça ma position so jamais on a parlé du mal ya muto surtout na TV quand on veut faire une critique sur la personne qu'on aime on le fait en coulisses on vient féliciter on vient encourager en public il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas cette différence là. Il y a eloko baosala mais na mona ape on dirait côté on n'a pas attaché de presse à Bela asala ngo beaucoup plus qu'à Bela mais na bato mosusu te côté musique alingaka tikala indépendante pourtant visa azoki on peut ba wario non loba wera abeti concert na il équipe bien tolingana tosalisana fait rigola, héritier Watanabe, des histoires comme ça. Je ne sais pas, en tout cas, je n'ai pas suivi. Il y aura des vidéos qui viendront confirmer ou pas ce que je vais dire ici, parce que je ne maîtrise pas ça. Il faut l'analyser la queen Nabakuka Tongo. Alors, demain, à comment Gauloise, il y a bien Nabawario. Ça tire à balles réelles. Il fallait qu'il peut, entre guillemets, Babouaka payer. Fali mutasala ki concert raison na poto ba baza ba bénéficiaire ya combat fali ndenge guerre raison pardon ndenge concert raison na poto fali pe ba boaka et puis si polémique makasi makabele le baki na boyo ko na munoko nini ya nene a pas dû aller attaquer des mérites attaquer pe ba lopo na mona moi lève moi boy des mérites dans le nord asalaki attaquer pe des mères mais na zaka na vidéo ya nini ya na otela bino ndenge azo répondre ngai na pe sa vie personnelle na ngai pomoni wera alokola kofite wera ezala ba fan ezala ba gaulois ezala ba warrior ba fan ya les deux musiciens wana nyonso baza ba fan ya wera azala na appartenance te azalaka na appartenance te ezala ba warrior ezala ba gaulois ezala ba kofifi donc nga kuna monaka bato bazalaka na nsima vraiment ezala bato bakota pe concert a wera bakozala pe ba warrior donc ce sont les mêmes personnes libanda nde pesaka ke mwa fana boye mafana parce que baza kaka le même personne na ka ye wana aza gaulois ka ye wana aza warrior ka ye wana aza fana wera ka ye wana fana kofi ka ye wana fana jibe mais il faut moins respect à la rapport wera azala ne na ba polémique te mais bafani ya wera babetaka
bafani ya wera babetaka bafani ya wera mo bashege na ye wana babetaka wera aza na bafani ya catégorie nyonso ya génération mpe nyonso. Il faut faire très attention. Et puis wera aza mutu moko il faut to respecter na musique congolaise. Bango bawera JB Kofi baza bato totikali na bango oyo na ba musique congolaise, il faut beaucoup de respect. Azaye mutu moko ya kotie vraiment na ba polémique te. Na la nde mama Sylvie Mampata apesi Sila Bisalo mokonzi ya bata théâtre nyonso la leader ya monde théâtral apesi ba mbote. Et puis après bina tangi kombo Sila poto sol na téléphone pour na soutien na. Donc na kati ya concert wana wera il y avait aussi des abakouk dedans. Des abakouk dedans. Yo ko sala analyse na yo. Tu as évoqué quelque chose boye. Balobi bima na kati, tu n'es plus warrior. Je ne sais même pas ba bazana na ba carte parce que attends analyse d'abord balingi yote. Maman, il faut avoir honte. Si les gens ne t'aiment pas, n'y va pas. Et balingi yote ata na ba analyse na bango ba boaki yo balingi yote na Lisa la Queen Kuto asa kanata ba émission te tebieka na TikTok akomna kozwa power na ba warrior ke yo bapesa ki visa iza soni na otila bino ba video na sana ngoya mike no bana na visa Lisa la na video ya Lisa la Queen ndenga owanga na penda bi demer azala raisu warrior te attaqué mama pardon kuna monde nanga te nzambe oyo intéressé nga ezaka kotiela bino video ya la Queen ndenga azowanga na penza deme eza pasie na otiela bino mpe video ya nene ya ndenga azokebisa deme mais exactement mama pata asa camarade ya deme te faut beaucoup de respect asa mpe camarade ya wera te. Elle doit beaucoup de respect à nos leaders. Wera se respectaka. Ndeba misana kofinga kofi. Wera n'est pas dans le bêtise. Moi tant to sala ba analyse za la TV za na ba mususu ko sala mabe. Pourquoi le leader ni mabe? Il faut faire attention za moi si on a concert en passant. Non partout za rejeté. Na place il fallait ba landa ba comme on te rejette. Finalement tu es où? Maman yango Mikazele paie sa position et apprend à reprocher dans les coulisses, à élever dans le public. Sinon, okozanga batu pembeni na yo. À un moment donné, il faut utiliser la diplomatie pour qu'on tika na level mobo. C'est très important. La diplomatie est très important. Na monde à business. Babenga ngo diplomatie na monde ya politique babenga ngo diplomatie mais na biso batu boye toyebi keza sagesse faut koza moko sage na makambo mususu tu veux bien vivre avec les gens na monde na ba musique na monde na ba théâtre quand tu choisis ton camp il faut koza na sagesse ebele pona ko y rester sinon personne ne voudra te prendre, tu n'auras plus aucune crédibilité. D'abord, on a autant à perdre la crédibilité dans le monde de la musique, dans le théâtre. Mais maman apprend à avoir une crédibilité. De plus en plus, au commis shop sourit. Parce qu'il y a un raté, azandeke, toi azanyama, azan appartenance te. Bon, on a vidéo, mais qui n'a pas la vidéo, Lisa la Queen, Nene, ya, non, tu l'as bien en so, bon, landa, bon, s'abonner, bon, landa. Eza nde badadi bakoma bagolwa te dema akoma gauloise na mona katanga ba blo affaire ye ko côté le ça la soutien en manière ya moni ya retirer donc so eza bango babandi ngo seke ba boni que faut ba umisa lokwa ba bagolwa ba umisa actualité ya wera na okombo na biso batanga bongo eza ba jeune ba yokani na odile na kizenge odile. Bien na sali vidéo musu na ebisi odile atia respect na komba fali a camarade na yete soka zora basi ninga zora basi bongo lokwa za kandele ata la qualité ya basi ata soka zo mibali moko deux fois par hasard mobali lokwa fali na vie odile les gars parce que nous quand on va commencer à tirer so ba komo kena ngonde ngwana et ça m'a bédo wera sona peksa mwana dernièrement pas ta camarade noté. Tout le monde la musique, pour musique, nous attendons la rang sociale, il y a vie normale. Attends la rang sociale, la vie des familles. À sa camarade, nous t'es. Au monde, il y a Kindumba.
Déjà, on monnaie une bêtise. On monnaie si qu'on finit la batte. On monnaie si qu'on s'abissale là. Limite. Pourquoi bino ba demer, ba bev na ba idor. Boye bi sous limite na binoté. Est-ce que vous êtes obligé autant à combat Fali? Fali habiter à la maison mais. Donc souci la bino là il va qui ouais attendre à combat Fali na arena na pour Fali mtazo si musique na poto, Fali mtabanda musique na poto. Fali tanga kutara ba wera ba taboulé ba beta da musique. Atanga ba combat na bona concert na libosa beta na poto. Ba courage ango. Beaucoup de choses sont open tu wapi. Donc bino kutu bokoka ko défendre Fali. Naka mo bino bata Fali obolobe la Fali malamu Fali bino bokunda rango. Jo Fali abeti na poto ango. Oh wera abeti na poto. Fali pa kende match à basket. Boto mo match à basket à Fali. Hein? Donc bino malamu Fali asalaka. Bino bomona ngote. Bino bozaka ya do bino likabo Fali asali bino boza incapable de tombola ngo boza incapable de tombola mambo Fali asali aido vanda no kinyo za mokuye vanda na se nan vanda no na se tika no loba tika no vanda na lela madame vanda wera za camarade na binote na ba polémique à génération de l'eau au azam ninga na binoté bo respecter abatu so boka ko respecter Koffi Olomide te pour Fali muta pesa no accès na bo manquer Koffi Olomide ya wera na biso bo respecter pour to pesa no accès hein to pesa no accès te bo manquer ndeni pour manquer ka Koffi Olomide pour Fali muta pesa no accès siko wera héritier na faire ba pesa no accès te bo comme pour ndeni. Beaucoup de gens niveau où ils bon manquer Koffi pour Fali pour me taper ça bino autorisation après ça bino courage on a un pif pour on manquer si kauta faire na héritier ba pesi bino ngote en fait bino polémique ba na wengi tali bino te bino bo ya go gypsum en bêta. Les Warriors vous décevez. Les Warriors, quelle déception. En tout cas, vous me décevez et je suis sûr que vous décevez même Fali. Ouer a fait son concert. Est-ce que Ouer a obligé autant de combat Fali? Concert est Ouer en son, il n'est pas obligé de citer le nom de Fali. Pourquoi? Bozoka Moussanga, il binom de Bobeta 40 000 places. Fallait Zobeta Bassala 42 000 places. Fallait Zong ici musique na poto. Fallait Zobeta Stade de France. Ouer en son a petit concert na il y a 4 ou 5 000 places. Atangi kuma Fali te elo nizo sala bino passe Fali tili nobo ke sengele libanga pa wera Fali aza déjà Fali batanga kombo na pa wera to batanga kombo na été et sali Fali nini polémique nini bozana ngo ya ba no manquer wera respect patanga komba Fali te e uti wapi o bokomo sala bato traiter bino de mité mamabe ba traiter bino de gris ba traiter bino ke bolinga makamle so ezara pona Fali sala mama mine na mboka oyo oui mais artiste basé belé azong si musique na poto ce n'est pas alba qui bien azong si on peut na yemo côté pour na bato musu ba beta ba concert ce que vous son abeti concert na ye atangi comme Fali te en quoi ça vous choque pourquoi beaucoup ko ya ko finga we son pas atangi comme Fali te est-ce que mambosa bozo mona ngoza normal Fali ye moko azana respect makasi pona ba ene na ya musique à Congo ba biloko mususu bino bosala ka beaucoup ma otia Fali na ba conflit na ba ene na ye oyo azana besoin de conflit na bango te Fali azana problème na we raté Fali azana respect belaza na ngopona ba ene ya musique congolaise nanu aleka même pas na télévision afinga musicien moko ya Congo même pas est-ce que so we rabeti concert na tango Fali te bino ko fanda niente abeta raté na poto pendant plus de 15 ans maison mère beta raté maison mère yo beta concert nango bino problème na bino za wapi est-ce que mutu yo se obligé tanga comme Fali bino ko mo senga Fali libanga Fali ebisi bino za posa libanga pa bana wenge hein. Oui, rabeti concert na ngai na sepela ki la sagesse a wera son pour bino nyoso boyebi que ba golo bangwana ba sayi ba musicien ba fan ya maison mère tanga zo tanga ba kombo na ye omoni ba mbasa ki héritier ayebi que soka tangi kombo ya Fali na sagesse o wera son na zana ngwa yebi que soka tangi kombo ya Fali pupa ba loba mabe ba golo ba ba salelo mo boye pona ko humilier kombo wana munene te oza Fali pupa yango sali sagesse na tangi na kombo Fali te. Moi j'ai aimé le comportement de Weranson. Moi, j'ai aimé son comportement.
Attends, il comme falité. C'est quoi le problème? Est-ce que ma kamba propos Odile Manzaka Zoloba? Bino bo relié ba propos zoba ya Odile na we ranson. We ram datin jo dila lo ba makambwana. Ba Odile baza ba fan mo frustré ba fi mo tamola na mampuya na bango ba lota afali na butu. Est-ce que ba basi lo ko Odile zamba liboso bo mona mwana moi si mo be ayeza na orchestre mo boye antanga komba fali. Bo ebiti ke ba fi wana bazalaka aza na orchestre we ranson malota afali. Fo ya kada komba fali po fali atieka. Boyebi comportement ba fille wana te. Est-ce que ba fille le quoi ba dilo ba finga fali nanu bo moni bango te eza na presse à Congo, eza na ba musicien congolais. Mettez du respect sur le nom de Fally Ipupa. Mettez du respect sur le nom de Weranson. Ça n'a pas lieu d'être ba polémique au bossa entre Fally et Weranson. Fally a besoin d'angoté. Fally a besoin d'angoté. Et puis Wera aza moto ya raro alinga vraiment ba polémique na ba petit na été. Bon mon a combien de fois abomelera même faire une moto. On ne peut pas commencer là, le roi, tout ça, on va dire, on manque, grognon sa musique congolaise, respect. Soit disant, comment Fally atteindre la mission, ça, bloc, on a été. Bilo, on se ça, Fally a l'ingana, on a séparé na ngote. Et ce n'est pas on est plateau de télévision pour commencer à insulter Weranson. C'est quoi ça? Bozo finge pour na nini, on peut à ça di concert na attendre comment Fally. Et où tu vois pour ma kambango? Fally si on a pas ça di banga moto. Abeta ta concert sur wapi ake devait ta sur wapi ataka comment Fally et tali Fally na elo côté. Fally n'a pas besoin de ça et ne reliez pas les propos de Zoba Yaoudine Manzaka avec Fally Ipupa. Ne liez pas ces propos. Mettez le nom du respect sur le nom de Weranson. Mettez du respect sur le nom de celui que vous appelez Fally Ipupa l'aigle suprême. Ça m'a miné na mboka oh boko qui tient banengo na te. Donc comment ça le roi concert on a 4000 places ils ont choisi bino. Donc bino pour la bino ta muta beti concert à 1000 places. On veut le polémique botia comme Fally na kati. Azo bete concert concert privé na Cameroun. Bon le belango Kalaming to so boka ba date mo choqué mo ki di ah bon c'est la date à Stade de France. Et comme nini nango boy. Oh non. Polémique est bana wengi tali binote bino boze ya mko Gibson en beta. Boze ya mko Gibson na soleil. Boze ya bango polémique na Fally. Liboka sonite. Boka sonite bodiemela ka bana mo ko to Fally a beta ta kindaka nini test la maison mère bazwara été. Bonaka bo bimisa bat mabe. Est-ce que fera camarade na bino? Héritier aboya ko boka feri. Basa polémique en plus polémique ya bana wenge maison mère coûte ko boko ta la bilote ko botika na soni bango baza bonga ta ba bomani zuzu baza bozonga ba biza wenge eta de binote bino bosala ka polémique na soleil wanga penza da bo mona ba fanatique affaire to héritier ba yokota pa ne polémique na soleil wanga bosi na polémique na soleil wanga hein donc bino bozanga bino bodiembela ka bata wenge to boyiko to boyi Toboyi na biso toboyi na motema moko toboyi bosilama pour concert boni Fally on kandi bobaki azong sa musique na poto oui bravo maintenant a beta concert ya lengi le roi Owera betité ana concert ya lengi oten Fally ango nda zongi sa musique na poto ango merci. Mais on a concert et lengi de quoi yawengete azangote non beta concert et lengi boete abeta mononte oh bon qui peut mon bilote bon ça m'a bino non rosa mon bino mote hein beaucoup rosa mon bino mote mais ba boy bino makamna bango Fally abeta na maison mère te ba boite les nini ba boite jibe pour za camarade Owera za wenge 4x4 tout terrain. Bah moi qui vous tout confie au midi pour na qui parrain y a exaucé. Est-ce qu'il faut pas boire dans que non Fally pour Fally à nan. Est-ce que c'est obligé? Est-ce que c'est obligé? Donc besoin la libanga Fally pour na yo arena na arena ya Weranson. Au bon j'ai hippodrome. Bon c'est hippodrome maman au bongo lo bana nyonso bon c'est hippodrome. Pas koko na minoko na bo wanga na ye. Boze hippodrome bolo mamba hippodrome toi ya tina bino mamba wenge na bisote tout ça tina bino te oh boze hippodrome bo finga kofi nde Fally apesa bino accès wana na permission wana yo finga kofi Odile Manzaka Fally a camarade na ote
quand tu parles de Fally, tu dois parler de Fally avec respect. Parce que ce boyo au bête à musique, au boyo au bête à 15 ans passés, c'est parce que Fally zong sa musique na poto. Bon, avant Fally zong sa musique na poto, maison mère to mona ngo mukolo mon côté et ya ko bête à concert na mboka oyo. Alors quand tu veux parler de Fally, cela Fally na moi respect. Pour tout le monde a yo ambale belé au linga ça le roi comme manquer Fally pour pas respect. Pourtant yo zo manquer Fally pour pas respect. Ba warrior to roya o manquer au respect. Tant que tu manquer au respect, oui a comment dire le titre oh ça papa pasteur et ça ko permettre été na polémique et ça ngati. Sur d'autres notre patron na Weranson a comment ko éviter on ne sur sa polémique. Tant que ba doit simba Weranson. Ba to mute mi kuse ba simba mampata. Na titre ki maman pasteur et go senga te ke ba simba ye pour na respect ya Weranson na mampata. Tira o lukela bango ba problème. Mbale beto mona ko ya sola komba ya Fally le roi na ba nenge moko boye. Bo beti concert na bino soki ya 4000 soki ya 5000 places. Bo salisi plaque d'or na bino na mboka oyo soki na Château Rouge to kipete. Bo salisi plaque d'or na bino to kipete. Plaque d'or ngana ba kolo sal mera opesa me. Bino ba yo opesa bino ngo et pas ba camarade ya Antone. Eza wenge za Greco to kipete. Ba warrior bo moni ba solo bela makambo soki ba boki Fally te ba otomo. Eza minorité ba warrior. Bomoni yang mususu ngai te bomoni ba pesi solo te omonte ba tête d'affaire to ba communicateur ya ba warrior to ba warrior ba sala ba dire ko ba bimisa bilongi pesa ba tumsusu za warrior masaka da faux compte allo ba katia amso photo Fally ta photo na ketchup afinga ba to boyebi ete so za kanani me ba biso to bimisa bilongi botsele ko mona biso te to ya ko réclamer libanga ya Fally pour pas epai ya Weranson. Alors so ko tele lo mobe eza minorité moko ya bato to ba solo balikam oyo tia komba Fally na ba bêtise te Fally za moninga na yote. Makambo Fally la musique à Congo en tout cas on excusez ngai ne bela respect na rango pour na Igo de roi de la forêt papa la biso Weranson la salle ngote a sa carrière na normal na habité so ça même pas de 5 trophées à l'international. Donc pour que na babilo côté que tu tires sur Fally, nous on vient tirer sur Weranson par rapport il y a respect au Weranson yemo ami pesaka par rapport à respect au Fally pour apesaka grand frère na le roi de la forêt. Odi le manzaka tira ko luka ba problème si tu n'es pas intelligent tu roza ki zengi luka ki buzengi na osala ngona ba bloko na bino ya bato wenge bimisa komba Fally na ba buzoba na yo parce que oyo lingo sala tu veux faire insulter Weranson pour rien ba toi va dans ba plateau ba ndoko finga le roi de la forêt oyo ça n'a rien à voir et ça concerne moi j'estime je trouve logique il n'est pas obligé de citer le nom de Fally et moi n'engata avec moi Fally te de roi kango bien sur sepelité la propos au ba warrior musu ba tenir solo la yango on s'assure porte-parole sur un grade ni na yebité mais solo yango avec le respect sur le nom de celui qu'on appelle Fally Ipupa. Tu ne peux pas venir quand on va Fally la ba nengemo bo nengo comment on lobela ngo wana pour Weranson pe pekisa odile parce que pour pekisa odile te toke na ngo pe na nemo ya mabe nazomona na nene azola mkana tonga zolo bakeo concert moko te Fally abeta et l'équipe qualité que nene osali bomba na mutu na concert nini ya qualité Wera donc ba notanga qualité Wera c'est pas la qualité banda ba concert Wera c'était la quantité. La qualité c'était Jibem Piana. Spectacle les gars sali un concert moko désordre. Spectacle moko bato zo kuwa ya mundi ba batenga buka na kyota bo keba na bino bilobe de bozolo ba. Bo keba na bino bo lugate o sa polémique. Tu as besoin polémique na Weranson te. Aza grand frère Fally à respecter a ming s'il vous plaît botika biloko wana. Pourtant bon ba no finga bongo to lo bango ba maison mère ba pexe bino ba ta maison mère bo sola na batu na bino ba communicateur de no ba nene ya ba odile soki ba nani na mona mususu ya King Kester oyo asala ke lo côté a pas Kester ayemba ta vocal te didi ki ndoni mta fute di nini ya poto bien poto didi ki ndoni mta sengi Wera ya na pe ba josu wena Wera ba ko tirer sur Fally en tout cas et ça la peine bien te pourtant mususu ba ko tirer sur Weranson. Bolu ngaku na ba warrior ko tirer sur Weranson te peut combat de bosala pour cette actualité en tout cas dans soto na bisote le quoi bosala cop la bino ba golo ba ngona ba sara bato maison mère bo se soutenir entre bino tous en a besoin polémique na Wera te non toi on a besoin na route donc ba golo bo kendaki concert ya Wera na idée ya ko humilier héritier vous voyez héritier partout en fait dans vos trucs. Partout, vous voyez le visage d'héritier Watanambi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Hier, papa pasteur Igwe de la forêt Weranson avait un concert d'ailleurs na Arena de Grand Paris. Concert il a très bien. Malheureusement, kaka Adjani m'a décevoir biso na voix Adjani ba organe
à part Orgami Adjani, voilà, selon moi, il y a un concert très bien. À faire revivre ma fan nae. Wenge maison mère. Ce qui est important pour un artiste, quand tu fais plusieurs années que tu fais pas des concerts, tu fais plusieurs années sans faire des concerts, et que tu reviens, il faut oyembisa batu banzembo wana kala pour batu ba mingi pour na koyoka biloko wana kala. Et c'est ce que Weranson a fait. Il était très bien d'habiller le roi de la forêt. Boyebi que Weranson doit dire pour ma polémique té. Aimi banzemba ba Augustine Ngali, na ebité sur banzemba Freddy Movadi, ba bien comme frère en Christophe à Londres, aimi banzemba belé, aimi sur za ba fa la maison mère kala. Et au sali bien, mais autant tout qui Bill l'entrée de Bill Clinton en tingu koudi bende. Ah, j'ai adoré. Elle est très bien. Malheureusement, quand Adjani m'a décevoir, qui sur Yemba Blo n'a été bon, c'est pas grave. Aye na ye, moussou sourire aye au ticket, ah ouais, puis le roi a ane moussou sonné, nous m'appelle Bazongi na ye. Na moni peut pas tout dire na moi na bato qui me questionne mené à passer les mots ba geste na ye. Le concert s'est très bien passé en général. Bah, sa maison mère, j'espère que vous savez là qui. Mais on voit quand on a mis Tolingana to salisana, batu ya faire, ba gaulois, ba eki on est belé, ba ça c'est la paix partir, ba comment yemba artiste na bango. Tant ba comme yemba faire, ouera à se sentir obligé à yembisa héritier faire comme ba faire. Mais héritier le roi zara sano à moi na wenge abi 12 € les gâtés à boy. Koyemba nzemba faire ta ka jibe mpia la bagola bagangelo ngwa donc bino bagolwa bozo la vraiment que adversaire ya héritier et zara faire mais bobo ya comprendre parce que il est là dans son coin ndeko na bino yete ou artiste na yete bozo na besoin o tia kombo na yete na nzembo ta ko héritier so beta nzembo na yete ta ko tia so beta nzembo na yete bino bozo nzembo bozo kombo ya artiste ya bino botie et que bolingi bo exiger ayemba komba faire c'est parce que vous savez très bien que héritier d'Atiara est pandili kolo et bagola vous a honoré faire hériter quand vous faites ça. Mais sinon le concert s'est très très bien passé. Aux hommes on appelle que ba orchestre héritier otana ba so bin na ba panyoso. On appelle Bill Clinton na so bin na ba panyoso ba ba panyoso ba nzembo mo wana ba sala la maison mais on boula la mbola. En tout cas le roi de la forêt, félicitations. Nous les Warriors, nous sommes honorés au monde sur la scène à Paris. Et la musique déjà, ma poison sa musique, il y a déjà sa musique pour le plaisir, il y a peuple congolais, peuple congolais. Néanmoins, ça s'est très bien passé. Ma spiritas, ma fan de Bill Clinton, ma fan de Swazaki, on a monté en tout cas, on a des concerts. ACP là qui est plus plat qui a sold out. Et puis ça malgré qu'on a Abidjan de Salimpiaka, faire la Salimpiaka, et puis la hiver, alors qu'Abidjan va avoir moins makasi. Mais on s'abstient, on parle pas, on dit pas, on dit rien. Bonne soirée à vous. Bon lundi à tous. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.